Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Dans le quoi s'il y a un problème, je vais parler. Alors, tous les dans la communauté, batumusu na droit ya oloba, batumusu na droit ya oloba tete. Wana siko lo kwa bo ponaka, bo continue pona. Mais moi je vais parler aussi longtemps nzambe na retirer la souffleté. Ya lole. Bo tapotelenga écran, o te kabilo na nga bo tuna ape bilamba. Na oloba bo tuna bilamba. Pour la boy ta on appelle ça live, appeli seli mutu. So ina sali vidéo na nga asaleli kingandi te. Biso so to ala droit oloba. Mutu ape mana sali peka muninga zate. So na sali ba vidéo na nga ba contenu na nga na sala ta ya mwa biloba loba na nga ezata mususu ya ta chae ya teza unake pa mams ha ya nipesa na ndoi wa nga ya mweza charge musweza ba power caste yela nga no bateri wana toza na te na communauté ba tu mususu nde ba na droit loba te. Nous tous on a les droits. Biso nyonso to na droit loba so mutelo ko sepeli siete ba obakanga mitema avant ya kanyi motema ne lukundu na ye akangia ngona kwenda ye siko biso batutokoka okanga motema te neti ngai nde na zabo so premier za na déborda ka yo sakana te ya bo moni na zo ba maîtrise na mambo ebele je me dis que ah na va na kimia na loba langa te zwela nga câble au bibo charger le wana te o wana ezaka niti za na kati communauté toza mitema biso nyonso mutu azangi motema zati a monique a gérer problème na yeye moko a gérer. Oh Monique ana makasa oloba ayena toi la lobby à se défouler ngabo wapi ma chérie salela ngaka te bana droit ya oloba batumsunde bazana na valeur batumsunde bana facilité batumsunde nga sikolo kwa na yebi muta protéger les nzambe na tina mutu soki j'ai besoin de parler quelque chose na oya na lobby na se défouler na lobby ba casquette nyonso a vie au bopesanga na signe Jassine sko tango commentaire wana balate no balandeni no balate communauté na mona efinganga communauté na mo elinganga te communauté na nga moko communauté na nga yango moko nanu ezana mabe envers nga sko bo luka balo yo balanga auta na lola nzamba créer un genou a tché pe ma tché souffle a tindi a bike no balaye ten bino mo bobe sa ba réputation na biso moi mo balaye ezate tozana bino ka awa lo kwa pe to balate to teka biteka tozaka awa ma chérie, barabe ezali, barabe yango, il faut perdre de temps. Perdre de temps, maman. Non, c'est kapwani. Au moins des aboués, ils ont là-bas ange de, pardon, ange de maman est français. Ah, destruction. Destruction. Français, il y a un réseau, il y a un côté. Ba ange wala bazali. Oya mo wana obalobi na pour ekimi. Ba ange wana baza sko so ayena vina yo mama na quelqu'un na ngai so ayena vina o ayaka a détruire yo abaluka siminzi yake a détruire yo abaluka siminzi yake bo c'est la te bo commenter nga bala pe na bala bino mo bofinga nga na ndumba na obalanga na bala bino mo bofinga nga na mutabakisi na obalanga mobala obalanga senge pe foza na kisi sko lo kwa ya kisi bazate mo bala ngezade ona simbi oyo sanka
chéri biso bana nga bayebi comportement na nga balinganga nde naza azaka makamabe bango balingana bango nga bongo azaka ndumba bango balinganga bongo azaka nganga bango balinganga ka bongo na kinganga na nga bango balinganga bongo bakamana nga balinganga bongo donc nakasuna eloko forcé te nzambe apesi nga bakamarade mibale baza bien makasi baconseilla nga tozala bien tovanda bien na amitié na biso donc on est bien donc na apena eloko forcé te na na marina ya pembe na na liani ya mwindo ekoki na suka nga bakiseli nga Cardozo donc nye nalali wana yo linganga olinganga te etalinga te Cardozo ayebi ke madone nga sa boso komi na point obotika ye marina ayebi ke so kare na komi na point obotika ye nanu Diana ayebi ke so komi na point obotika ye donc bayebi yo yelanga o fuataka etalinga te bilamo pe mileni yeki esa ezosa mabongo mpasi mo yango epeze makasi po yango epeze makasi epeze makasi mama kimono yango ya biso bata minene bakimono yango biso bata minene ya awa tolataka 7XL okokota en tout cas soko koti te nayebi te merci beaucoup tapoter l'écran bon tapoter nana temps ya déstabiliser mon tout. Je n'ai pas le temps de parler pour les autres. J'ai pas ce temps-là. Tananga eza ya koteka ya kosala musala. Donc vous consommer film, vous consommer ba film, vous consommer ma film. Et pas biso to kati na tournage, to banda tournage karaté. Na site na ngamoko boke pe kuna bo sabona ka déjà pour herbe biloko ekota. Boko momo na mbamoko. Na Karine ya Mado TV. Karine ya Mado TV. Bon soutenir là, en tout cas vraiment j'ai besoin de vous. Nicolas peut dans sa moi taille. Tout le monde complexe à nous ouais, il m'ont fait comme quitte. Net ana che gente. Ana che na gente. Ah normal, est comme quitte nous. Fingo aussi ici. Et aussi si ko finga. Ozo c'est la lobby mobile moi ya Congolais approcher nga balanga. Ozo c'est la ngo. Ko c'est la terre. Kozelate e mo finga biso bitula oui toza ya kotula parce que bino de bobe sa réputation na biso yango totuli makasi po bobe sa réputation na biso toza vraiment ya kotula vraiment totuli vous comprenez tant totula na totula pourquoi parce que bino de bo tulisa biso. Si vous voyez que côté va finir un mado, ok, coach, mati, commentaire na kezongi. Mouton ça a fragile na commentaire. Y'a beaucoup de mambolo, ba italiété. Atala ka commentaire. Azala ndenge nini, balobaka nini pona ye. Réputation na ye c'est comment. Azala ndenge nini, azala ndenge nini, azala ndenge nini. Na commentaire ka ya pamba, mobala boyo, ka na commentaire. Tala, ngana biso to perda neti nenga lo ba makabna nga. Tu perds la relation à cause de Marambo. Mais gloire à Dieu, batalelo, so ba fingyo ebisio na yo kanga vana lingo. Do lo kwa ba fingyo ene lokoti, oyo pekisanga yo. Po yo finga azan numba alala na bana mike menga solane na appel vidéo banda bututi 6h. Tam su to lali ya lali nga appel vidéo. Amon nga lali nga mo esale mo pendant 2 ans. Yo sko yo finga numba na TV ya kwa yo. O kwa yo te on dit mote. On dit moté. Oyo fingi aza mobulu. Ah ok, pas de problème. Partout dans Zaka. Ozap, dans sa place boli. Tia vidéo na tché. Tia vidéo pour na relation à distance on va bien à mutu. Faut à la cas véridique. So on va bien à mutu. Pour elle mi bal msuto so ba toxique. Ah donc aza vraiment toxique.
donc soika oyebiseka na bimaki ayoki on dirait donc d'accord baneta vena bino mo demande bazinga kiyo fois appel vidéo wa eso mundele de abo ngisa makamba mama cha appel vidéo donc wa kuna ta oboya te ato alikola moto o cha appel vidéo en azaki na voiture so na o mema na cha appel vidéo so yo ya na TV ofinga ndumba rassure-toi oboyanga te olinga kapo na mwasi yo ya na TV ofinga ndumba ofinga nganga olobi boye mais ye aussi lonta banda to lingana na mona te azame na distance mais na mona te place na ABC na kena place boye eza étrange amona lonte ya mona akaba veiller amona akaba intercession amona akaba prière amona akaba mamba bien ce qu'on a mambo biloba na TV et bimi deux choses différentes ka pour salir réputation mutu o baby sa bongo ya batu batu bazwa mutu wana mabe yo lobi bêtise olobi bêtise pour nous détruire vie à mutu obosani ke mutu ana baleki ana bana ana ba parents tamsu balia ka lipa na konta mbongo na ye mais yo o détruire réputation mutu baby si vie na ye pour na biloba loba okotsa $10 na kata chaîne pokotsa $20 na kata chaîne pokotsa $50 na chaîne je regrette beaucoup na regretter Nathalie émission Nathalie je regrette beaucoup et puis muto atamsu muto finga yo beaucoup tanaka na nzela bo pesa na mbote mais na teva yo lo ba bêtise je regrette beaucoup na nombre ba savant na mona na ba savant ba bimisa te na internet je regrette beaucoup à cause de comportement na biso moi je regrette nazo regretter nazo déplorer na comportement na bino je regrette beaucoup le quoi nzamba linganga nde naza papa maman tika no sala campagne mabe nzamba linganga nde naza na uti musika je viens de loin place na zali lelo na place na uti différence ya makasi na uti musika j'ai fait ça mais nzamba batelanga naza o nazalilo nzamba protégeanga naza o nazalilo je suis pas là pour expliquer ma vie nana temps obeta masola vie nanga te mais tika na ebisa ona uti musika so nzambe te ndena kufakala so nzambe te ba campagne nyonso obato basalela nga déstabilisanga soki nzambe te nelelo na oloba pe liboso na bino te soki nzambe te nanga nazala pe mado te nanga nazala Karine na kombo tata na mama nanga babotelanga mais si aujourd'hui je suis amado et ça pour nzamba permettre et ça te ke bato musunde fu bazana monopole oloba biso lokwa to aba baba photo vanda kimia non na théâtre toza famille toza mutu na muta utie pa na bango on se respecte par rapport ya que atena respecter azam ko nanga na pese respect azako zape mama nanga na respecter ako zape leki ya mama tontine nanga tata mwasi yango to pesa na respect mais je suis pas obligé à se soumettre na mutu non ce que tu na famille nanga na linga ba telemi nanga te plus forte raison que libanda na linga ono ndeni na permettre ono ndeni ke mutu mo boye a libanda ya telemelinga yo no linga ngote ya na logique des choses no linga ngote na veni nanga ana ko ça fait 2 semaines na kitina c'est une fois so na musala ndi batu ba mona nga so na musate mutu mona nga te moi ba otuno oh mais on voyage qui te na voyage te na zaki na ndao mais jibe kaka comprendre to so batu ba mona nga eza tamsu na kiti na koti mama na taxi comme na voiture te wa na kei elle a une voiture na kota kala mutuka bonjour na démarrer na sinja na kei mais tala na degré à monter à mabe kana veni batu musu ba ko na commentaire afam sa batu na veni afinga batu na veni nga Karine pour mon ake monter à mabe et on kana TVT monter à mabe ya kana TVT bon que tina ba comment avenir na place la vanda na so saka batu te
Koso sabatu nanga ezaka boni mama bien po moni ba mapa musuto tournera foza ka bien na bon voisinage na so sabatu nyonso bien. Boni mère bo na leki. Mais na veni nanga ba o commenter aza moi mabe ya finga ba na veni a son sabatu tasco degré à plus forte raison que la télévision. La télévision bo finga, la télévision bo loba. Bo ta so monde entier. Ezana ba communauté mususu ba mo sala effort yo kalingala ata na mboka na bango ba respecter ngati. Ba ibi ke communauté n'écoute banga kete. Bo biso to banga ndeni. Communauté na emoko na ne peut ça que respecter. Communauté na e. Fio azaka bassin munene na Niger, comment ezala na? Ewa sa BBL wana. Edoxy ya ona mboka na bango. Ba respectake yango longola na mboka na bango aya spectacle na Kinshasa. Pona mboka na bango ba pesa ke valeur. Yango awa aya pe na Kinshasa awa. Pona mboka na bango ba pesa ke valeur. Aya pe ana Kinshasa zupe mbongo mboka ke nango. Mengamwa na mboka lokwa na za ndoki, lokwa na za ndumba, lokwa na kota bakisi, lokwa na anganga. Moye bozwangezi bazwanga te. Bozonga tena muto obengisa na spectacle na obanga te. Nganga wana babenga yepe na yo sa musala. Ayo bebisela nga makamu nanga. Mais muta mboka musa uti na mboka mususu. E déranger binote, e choquer binote. Pona taille na e ka taille ya zana ngasko na ngo naturel na bota mabongo. Ngasko na naturel na bota mabongo. Comprendre? Nga pena ba bota ngasko bongo. Mais communauté na nga comme ekitisanga. Moi pesa ngambongo ezati ba benga ka mutaza libanda ya sali spectacle ba benga mutaza libanda ya sali manifestation ba benga mutaza libanda aya sali ma mnyoso na siminjana zongi tingala nganga na bénéficier te sko boze to bonga ndeni boze la to za la bien ndeni boze la mondeni bonini na kende na kushira mobali ba filmer nga ba publier nga et ça no bien na sa bongo comme ça botika ofinga nga na sa ndengwana lokwa bolinga ngate na kei na sali muna mobali rapport to sali ma munyos na zuba video na tie ta na sali ba video to sisi mobali ngo publier no bomo na tina katikata makolo po boza na facilité ofinga nga bien po boye boko finga nga te bo finga nga bien te bo finga nga bien te na kepe na landa mobali to na pandinga pena bien ese panzanga pandinga pena bien a filmer nga ko bana na misapi bomo na ba défaut pe ande ezalaka a filmer nga na misapi a filmer matiti likolo boynyos après to zo to tie na toile pour boza ce qu'on a facilité au finga nga bien po ebo finga wana mobali mso ya lingo kaka abima na yo po a confirmer soki makambo ba finga ko eza ya solo mobali mso ya la vie na yo po ayeba ka me bobusa ke motema na biso eza ya ozoka motema eza ya kozoka toza batu toza blessé na propre communauté na biso moko. En tout cas laisse-moi vous avouer aujourd'hui naza vraiment blessé na comportement na bino naza vraiment blessé nanga na bato bokoteli biso nyonso toyeka na réseau tosaka mosala moko na bato bobundela biso nyonso tosaka mosala moko finganga ta musuna kana ba défaut na scène finganga na jouaka et puis sanga makasi na lamuki na tongo na sa ta ba exercice ata na répéter te finganga wana moi j'accepte so finga bongo no boya te no ndima no ba oui en tout cas pena place à lobby na bande na ta filma na tela te ya solo place on a joué ma bé fallait pas na jouer boye mbala sima na sala ngo boye exercice ngo zani na luki ngo na sala ngo na place o finga vina nga na place o finga nzoto na nga na place o loba mabe na nga o vanda na nga to lia na nga to mela na nga te ba betelo li solo yozuma mono comme ça en réalité o beton solo dans les réseaux sociaux. Je vous encourage, vous continuez au film. Mais mon salaire peut nous ticater, côté capé nous ticater. Il on est sur bon, mon poste est disponible. Au moins téléphone avec moi. Comment sonner trop? Bah bezali ma chère, juste un petit conseil. Bon on a ndenga mabete, o est choqué en tout cas limsanga.
naza mutu na koboma makambo na kati ya motema te nayebi ke bofinga nga nayebi ke bosala bémission nayebi ke bolonga mabe nayebi lokwa nzambe azobatela pema lokwa nzambe azoprotege nga lokwa nzambe azobomba nga lokwa nzambe azobatela nga lokwa nzambe alinga nga yaya na leloko osala te lokwa twana mokili ya se nanga leloko osala te awa Angelou azate mutu nyonso o profiter na profit na ye mutu nyonso o alingi yango azoya osala mais bozela te bomona abali bozela te po bofinga nga mingi lokwa bofinga nga Daniel Ebika oh père boni lokwa bofinga nga bozela te que tomoni ye kuna babali ete tomoni te botika nzamba tamusa vina ngane nga tamusa so na obala un jour gloire à Dieu mais boyebake je suis choqué nazala nga dépoté yango na yo loba merci beaucoup à vous tous moi je vous aime beaucoup soki eza pona morphologie na nga yango bolinga nga te yaya naza mutu na capacité ya olinga 10 mibali te moko tam mibali mibale kutu na relation na kokate pour avoir deux mibali alors on a des problèmes nga la sala relation na nga moko awa esimbite na kati na continuer chemin relation esimbite na kati so tali ba relation na to beta ba 6 ans abeta 6 ans en relation abeti 7 ans en relation donc na sala relation te ke na sala relation na émission na lobito kabwana te na sala pe relation te na tchana mutu na kende na bo lobi na kabwana mobali te biso nyonso ya casquette na biso te ndenge na biso te ndenge na biso te na boy avant ba publier mutakala na nga eza ke ba publier ki ete nga moko na kokende nga moko so mobala linga na yesenga bi papa e tokei to mukola ko ya kishasa na yebise toke a filmer nga to sisi to publier comme ça vous finga nga bien mukolo oya na yebise nga bi papa loko ye lo ali boso to sala filmer ngai to publier po makambo esila po na zwa kimia po eloko tikala ya mutakala loko ana bozwa yango te yango bozana na kimia te sko mukola okoma kishasa teka makona kishasa pian na osengela yesenga bi père monde ya boye to sana biso yango publier no na osenga ye loko aboluka mutakala ngo bozwa ngo kasi ngamo no yebisi po nyoso boso finga eloko esala ke e garder respect nanga eloko esala ke e protéger nga eloko esala kango ezaka po mutakala nanga bozala na ngote po so bozala na mutakala nanga nde bopibi yanga ka sama wa sans pitié bongo bosala bino mais gloire à Dieu nzamba pesa nga mutalinga nga nde naza gloire à Dieu pona wana penza gloire à Dieu nzamba pesa nga mutalinga alinga nga nde naza alinga nga nde naza gloire à Dieu merci beaucoup bosala ba capture bilamba bosala ba capture bilamba na biso za disponible blog eza tellement ébélé je pense que na laxi na lembi ko bozo ka na sens na be bato pe ba comprendre nga merci beaucoup olingo pesa nga conseil no so na nga numéro na nga eza disponible obengi nga